naloba likambo mingi bomoni na vie soko oza na bana mwana ayaka ofunda likambo mingi talela ye bien epuis so oza na mwana aza bizalelika ayaka pempene na yo mama omoni ye kuna lobi omoni kutu basali oyebake ye nde mbuma mabe na bana no nyonso pourkui nalobi boye naotikela bino video moko tolanda na ngai na bino tovanda mpenza tolanda video wana na makambo bacomédien oyo ezoleka na réseaux sociaux nalobaki mokolo wana dina na ana bana Bellevue Kandila patrona que je sali ana bana wana basololaka mpe bango na bango mais jamais oyoka likambo ya mabe affaire ya Linda naleli na motema nayoki mawa kotala ba video ya Linda kotala baposte o Linda sali kotala makambo Linda komi nayoki mawa makasi ana ba blessure Linda alinga asila makasi tant que mama et place oyo azalaki kojouer mais Sila apréféraki Michou ezokisa Linda na motema natali baposta Linda natali na video moko asali ya suka natinasi natiela bino kutu video yango na ebandeli émission nanga naoki yango pasi ekotinga na motema innocente mais avandi pendant 3 ans de silence mafinga nyonso bafinga Linda na réseaux sociaux je vous dis la vérité so Linda azalaki mpenza lokola bafille mosusu maya déjà bêta version oyo na réseaux sociaux malgré baémission oyo basalela Linda mais Linda garda silence depuis pendant 3 ans a gardé pendant silence donc a gardé silence na ye 3 ans passés so lelo mama abima une émission te mais Linda pe aye ko dévoiler te naotikela bino video mo bolanda Linda abombaki na ye secret po alobaki ata lobi bondimela ye te me bondimela chef mais kawa nde balobaka na vie soko oza innocent yebake innocence egangaka un jour mutu moko obima aloba mpo na innocence na yo qui savait que aujourd'hui mama kokoleka na télé akokoleka na télé aya koregrete na émission oyo asalelaka Linda po bapesaka matière epa mama qui savait ça que lelo mama kokoleka na émission po mama nde azwaki matière nani ayebaki yango moto ayebaki yango aza te mais soki Linda abimi lelo eza grâce ya makambo ya yoki makambo mama alobi nde sali Linda ya dévoiler secret bébé Lili courage oza vraiment intelligente oza mayele makasi oza na sagesse vraiment ogarda secret oyo soki ozalaki comédien mosusu me mpo opesa yango mpe matière na bapage mogarda yango beaucoup de courage naotikela bino video bolanda sikoyo kaka naloba nanga mingi te mais conseil na opesa Michou basombaka bolingo na mbongo te kosombaka bolingo na mbongo te osomba bapage ebele oyo lelo bakoma ofinga Linda e lelo bapage wana baza incapable ya obimisa vérité basombaka bolingo na mbongo te ma chérie okozala na bamillion me basombaka bolingo te mpo bato balinga yo bayina ndeko mosusu oye na bainformation ya lokuta oye kolobaloba makambo ya lokuta yo kaka nde ozalaka mabe ntango yo ozalaka te SB ezalaka SB mabe ezalaka te yo kaka oye baninga nyonso baa mabe yo kaka bien
basomba bolingo te. Osombaki bolingo longolaki Linda, mais lelo tokwei na vérité. Carrière na yo nde ebeba. Oyo oza semer de trouble. Basombaka bolingo te. Omoni esika tokomi vérité bazipa yango elamba te. Po eya lokwa milinga. Soko zipi yango elamba lobi kuna kotombwa mibima. Beaucoup de courage. Bébé Lili na biso olinga yo. Dès le début, tu es que likambo eza lukuta. Et voilà le vérité bini. Courage Linda pour na minute oza monter. Notre landa vidéo na oza donc monter vraiment. Beaucoup de courage. Nzamba peso makasi. La famille to landa vidéo na otikela bino. Famille bota toujours na motema. Nzamba pambola bino la famille. Partagez na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Tisiko tozoko bakaka. Côté ka babillet na biso ya deuxième date en tout cas tozaka na ba place mukie ou etikala ki il faut aussi lisa yango famille bota lelo le 8 tobi ke batunso bazwa salaire ti ba le 10 alors pour ça na biso ezali penza babillet wana et si la lolenge ka ya première date na biso silaki babi rendez-vous ezaka moko na 2027 le 8 mai na le 9 mai. Bravo na famille bota mobimba na discipline au bozaka nango na mayele na intelligence au famille bota bozaka nango. Beaucoup de bravo en tout cas bozana motema nzamba lola apambola membre tout ya famille bota sika nyonso za beta tolo po muzoba penza elikaka penza te. Voilà nzamba pambola bino tolanda na no video oyo après tokozonga sima tolanda tielanga j'aime s'il vous plaît cause ya kolongwa na ye na SB parce que Michou a réclamé que Deborah azotia un maquillage bien tendé nga azotia Linda faut ayaka na maquilleuse na ye. La famille tozoloba likambo parce que nga nalobaka ngo au-delà ya kozala bafan mambo nyonso ekomaka na réseaux sociaux awa fo totiraka leson toyeba lobi ndenge akotambola toyaka na biso toswani toseki tofingani ye mais mutama yende nga aloba ngo il faut mettre de l'intelligence même dans de bêtises un moment fo totiraka baleson yango wana momo nanga naza parfaite te banda na ya réseaux sociaux naboka te voice ya nene ebimi nene akuna alobaki kuna asalaki apanzaki parce que je sais quoi dire quoi ne pas dire na rapportaka te likambo na soli na onto na rapportela yango charité naza mutu soki lekelinga na kobetela soza posa kotonga nga yango wana komona ngape même vie na nga eyebanaka te parce que soza misolo etondi nga na kobetela baplafond. Michou ma petite sœur bota potelenga live. Michou ma petite sœur omoni oyo ezokomela lelo je sais que ozo souffrir mpona monaki même poste aleki nao ti leki no bovandaka ndako moko asala poste à bongo parce que peut-être on a vidéo bapasi na biso emonanaka te mais après vidéo oyo ozo subir eza yo moko yebi mais tu n'étais pas gentil dès le début. Pourquoi je dis ça? Boyoka likambo balobaka Linda Tonga audio etikala kozala te audio etikala kozala te yango wana Linda a maintenaka position neke akosenga mams pardon te soki ayoki audio wana te parce que ayebaka ke atongaka mams pa muchopi te bomoni audio oyo même mams atikala kozala audio wana te. Michou mutamemelaka mams makambo basololaka na Linda basololaka ye Linda Naomi kala ndenge ezalaka mams de nature non bien mams pour na casquette te mams de nature elle est déjà rabattu très capricieuse. Je suis sûr que ma bonne là est mingi peut-être elle est du genre pour na koti na koti partout na koti nga nebe combat de Deborah wana te nebe na Deborah wana te. Si je vous dis même Alicias azona ba kwak na Michou na koti partout parce que nga au-delà de toi pour attaquer mais oyo eza mambo eza très sérieux. Michou tangoye Linda yebaka Michou te provane
na tournage bango liboso Linda abengaka kombo moko boye abengaka Micheline abengaka kombo moko boye na place ya Michou. Après nga na ye kosala live na te rappelle le na live ango na salaka nalobi oh mona Linda na sila et tout mutayaka na Michou ex cameraman na bango ya SB mutayaka na Michou abengaka Michel abengaka kombo moko abengaka Michou te mutayaka tango Michou aye mams azobenga Linda zina bilamu ayebisi mono aye et tout aye tout ça na ye Michel non pas de problème Michel va rater que aulitaka et pas ya dinana abi ok ça comme tu fais ça là nini film moi boy Linda za ndumba donc il faut qu'il moi des filles des caméramens aye na Michou maloba oyo Michou azo réclamer que na ela loba ki na ye maloba oyo bomona Michou aloba na émission wana eza maloba oyo Michou nde alobelaka Linda jour amonaka ye Linda je t'aime bien et tout eza maloba oyo Michou alobelaka Linda et puis bavanda qui bien au début c'était bien Linda tant aye koyeba keza mwana ya dinana elle va bon ah maman et ça bien été il a peut vendre tout lia et tout ndebi makona na réseaux sociaux akei sans kolaka so na ye alaka au moins esika zalaka ndeli Michou aka kosalela dinana message mais ezaka après déjà apparition na bango na stila qu'on se le dise ils ont le droit à trahison. Pour les lots, Linda, azama biso ma famille bota. Mais Linda pas ça ma boke o ya biso. Linda mando ça spectacle canal banga na Linda kala. Amando ça spectacle kala. Mais na mons o ya ma boke o to benga ma boke Linda za sila. Sans polémique, là on a la vérité rien que la vérité. Quand on voit Linda, on voit sila. Zina mila ou ya sila. Michou asala mabokete quand nene na asala mabokete aza image ya dinana quelque part c'est la trahison. Michou a trahi dinana. Michou a trahi dinana parce que ayeba kike dinana okoko nga oloba bakanga obakangote mais juste na vie photo kabona ka bien na vie photo kabona ka bien. Linda nani Michou dina na mona na TV bavanti na basila c'est la trahison, c'est la trahison. À côté bayamba qui est bien bon remarquer l'anniversaire au Michou asalaka tanga salaka pa tanga côté pas sila bengisa Alicia Sté l'anniversaire oyo Michou asalaka tango abandi na SB abengisa Alicia Sté pour na ye Alicia asala éclaté ay bolata te Michou c'était au sein de ma bé ah biso vivre bon côté au sein de ma bé qui c'était ah tous ala biso nyonso bazalaka depuis kala ba division ezalaka te ba commentaire yako même ba fan oyo nyonso bazalo ya SB bazalaka ka ba fan na SB mais avant Michou ba page ezalaka mingi te mais ba Nachou déjà bazalaka na ba page balobelaka mams ba commentaire ezalaka te ke ya Lina oleki Linda na taille ezalaka te voilà ba nangu na mamu ya Linda avant Michou ba commentaire ezalaka te ke ya Lina oleki Linda to maka bien koleka Michou ezalaka te ba commentaire wana eye tango Michou akomi au début ba bakuku bazaki réticent na Michou Linda sala poste asala vidéo pour na ko bakebo ba bakuku ba ya moito ya ba Michou c'est notre sœur asala moi j'espère que nga à l'époque on zaka trop maboki te mais ba bakuku o bozalaka ba bakuku banda wana bozalaka toujours bozala la vérité asala kambuti et bandi kokoma mukie mukende balobaka moto bandaka mukie et bandi kokoma après fête ya
ya Michou ba commentaire yé ma case Linda misalité Linda lati mabe Michou Linda ayebisi Michou ndenge nini Michou kana yé likambo na yo ba commentaire eza toujours ya mabe et pourtant depuis biso zaki a depuis kala makambo yo ba fan bazaki na monter on a yebina ngati je sais pas pourquoi likambo oyo balobaka ke Linda tonga Linda atikala kotonga te pa mochopi pona koma ki tipa mochopi Voice etikala kozala te. Le problème c'est quoi? Mams de nature à capricieuse. Alors ça va tomber comme ça avant de avoir l'observabilité. Nous na vie dans mon caractère. Alors ça va tomber ba bon de la qui. Pemba na ba yebi na comportement wana batonge la kango même to na ba gati na batonge la kepe yango. Mikolo ba pe na. Et to va dans 2 semaines. Bisi to va faire 2 semaines to kende sima. Bazo vanda bongo, bazo vivre bongo. Mam ça sali kanda ministre na kosala les ndenge na yé ezaki problème les ndenge na yé mais cette fois-ci il y a un petit problème pourquoi tant mam ça sali bongo Linda mutabimisi idée na mona ki soki ba Nigeria so ba influencer ba Nigeria ba kende ki na plage ba kende kosala boye to kende le quoi mam sport le sabiso te azo no peli tutu to kende mwanda na plage to ke kosala ba contenu Michou a l'obité, tout qui est moins daté, tout qui est Dubaï, parce que Michou a oublié Dubaï, tout qui est Dubaï. On a déjà Déborah Longwe. Pour Déborah, quand il y a Colombo, on a sauté pour tout le monde étape bien. Michou t'a côté, Michou soit un tournage à Goya na valise. Elle n'a pas là pour changer de la main. Tout le monde est à délire là. Soit qu'il a maquillé Bango. Pour la Michou, Déborah ont maquillé Linda mieux que yé. Déborah bisé. Yebisanga kasi ba minyo ningina sala yo exactement po bima kasi lokola Linda pona Michou Déborah zo maquiller ye bien te azo maquiller Linda bien et qu'on se le dise tant Michou yaki akomi ko ya ko sala maman ba ko cadeau biso nyonso na mokili moto azo plus mo ba cadeau to ko makana mo faiblesse et ya lokwa mobali ya to linga kete so akabela ko mingi wazo na pese ka nzoto na liebe mingi na liebe mbongo mingi ça nous arrive les femmes qu'on se le dise. Nani ayo msa mam soki bongo ya ko banda ko ya na maquilleuse na ye pour Déborah zo maquiller ye bien te et comment créer attention cause ya kolongo ya Déborah ya ngo wana na SB cause Déborah alongole na SB Michou azaki ko se plaindre mingi pa mams doit avancer avant guerre ya Michou na Linda avant que guerre ya Michou na te Linda na Michou na Naomi guerre banda kala un producteur on va mingi na sila attention à kepoto Alpha Bokole azaka makango ya Michou abandi kolinga Naomi akeko yebisa Michou mutu boisson linganga mais j'ai appris que abimaka na yo je m'en fous, hein, je sais, regardez, Michou, c'est le quoi? Essuyer, alors qu'essuyer. Alors que, Mouninga yaki ko yebisa yo. Naomi, mutoya ko yebisa. Michou, likambo ya Alpha Bokole. Michou, nous rendez à Garda Kango. C'est un baja, Michou, pas à Rabo, Wenzela, ya leka, on leka, te, moutoya leka. Wana, ils ont un moto, bate, qu'ils a haine. Batunza, basala, bakna, dengue, la bango. L'isolo à Dubaï. Michou lobi olinda bien ce que tout ça n'a habité même souvent nous sabiso de quand les akambana na ndako to kende na biso ni singa pa ya malo ako umela na lembi non senge pardon te comme yo ko ça c'est quand les alaka na Michou na Linda bango so ba yokani normal c'est qui na prompté bango ba yokani ba senga pardon te Michou Linda ebisi Michou na ko senga pardon okolemba. Ah, il y a tu vas me dire pardon, tu vas dire pardon. Il y a malo pako, on va dans 1 mois. Babé na bango pe na tournage te. Michou, Linda so fa vandi boye. Michou bengi, oui bini, babé na tournage te. Linda sa mkolo mwana mkolo nda. Babé ki ka pamba boye. Oh ate tournage. Linda yebi mama bango. Abike nanda la biso makambo nyonso no loba.
mamwa loba yango nanda kuna biso ezala boete nzoka ndika boso na muninga na shida sima Michou a komela mams message ya kosenga pardon ko se laver na ko se laver wana pa mams abimisi ke Linda mutu ayebisa ki boye abimisi mambo ana nyonso mams à l'époque azaki na groupe mams Karim Mutu Rolin Zinga na tantima bona bosa nkomoni azako vanda pe ndako kwa mams Mams a un message voilà à Tinzia. Voilà Linda yebite que Michou senga ki pardon. Bazonge lié Linda senga pardon. Michou uninga sengi pardon pour tout le monde s'attendre biso message. Ezaki ndenga na bango ba se comporter na groupe na bango. Nde Linda aye ko tombo la téléphone abengi Michou. Oh Michou yo sengi pardon yebsinga te. Oh ba ya na shubo na shuba bandana ekala. Na shuba abanza bango kala. Ya na chou tabenga kinga so nga bo tapoter bo cha ba flair pour son il va bien bazo signaler bo signaler ni na ko mabete ya na chou comme t'es nga na comme message oh ndebisi ah c'est pas un problème yo za no nouvelle ngana na boya to benza mams a rumela. Et aussi là, Michou, bakenda pa yesu suma basa sur programme ango, te donc ba komi kuna na tournage, bakangi ba photo. Ba photo ni genre ba photo na to ki sa ligne na ma passe. Et c'est normal. Ba para basa la pango. Michou yemo ka memi. Loko ina linda na basa ko ba ninga mama ba mo bult. Ah memi ba linda. Il qui la comprendre te donc komi kuna bakangi singa ba photo. Linda c'est pas grave, ils ont une nouvelle ko la dangate. Ngande zabo alors ana chote ya balo imo ko lembe neni parce que Linda pona ye azaki na repère mususu na mabokete à part si là donc na mutu na ye ele kayete que un jour on va SB na mutu na za caprice na bango ndenga ndaku na bango ba viva ka bongo bazala ka bongo mama se comporta ka bongo bango pe er mususu ba tiki sa teno pe manan po ezalaka même sur la mi ba ba comité. Dans le cas où on a profité de tambola tout profitaka. Alors que Makambo on Michou dans la kéi ko senga pardon. Si là, moi je me mets à la place à si là. Peut-être si là mon qui na mi linga tem de ko sa comprendre ba no ba esika. Je me mets à la place à si là paix. Peut-être pas na si là. Il faut un exemplaire. Bano ba esika so yeba la ça bango boye ba ko zwa lokolo pona nga je me dis c'était ça aussi pour la sila wana umisa kikanda. Je me dis ça aussi peut-être hein. Pona nga na mi tient la place à sila. La diva muto dans un comportement na eto bosa na te. Balobi sila za kabo. Ada so ni japoza mikolo kutunda fungwani. Et ça comportement na yi. Donc, quand on dit Linda Tongi, Linda Yemi ka tonga te. Wana Linda zana no ignorance, yama Linda bika ke Michou senga ki mama pardonner par moi so ki senga pardon. Ayema ki non te ke makambo nyonso ayebisaki Michou de basaki programme à Dubaï, ndazo mbape ke tem kolon a ope manam. Ke Michou amemela ka mama pango wana Linda yeba kite. Linda, ako mo ko ya Linda tonga ki ba komi ko benga pa bata SB. Yebe lobi, conscience de ka tonga tabi bokosi. So ki audio eza fona yoka audio wana amana na senga pardon. Ponga na zo reconnaître te ya ko kende ko tonga mams et pas ya muchopi. Na zo reconnaître te même ya ko tonga mams quelque part parce que dans sa tête, eza ki bazo solo là. Dans sa tête qui pense à complot pourquoi m'a contre mams. Eh, Michou yeba kike, Linda papa na kufatika ye mukie. Amone sika bakunda papa nite, amona pia tomba la papa nite. E ba yokana kina batata na mwasi na ye, ezaki pona ye première fois ke nekatanga, akende kwa papa enceinte na yo. Amona esika bakunda papa na ye. Basalisa kimbongo na famille, papa ngona basa ba ngobia tombana. Michou ayeba ki yango.
Michou azobenga on m'a dit déjà je suis encore dans la position na yo na mutu na akwa kokanisa babete yo ça ba ça qui peut retard abo ça qui s'occupe loko atiki téléphone pas petit frère mais pas gagner na petit frère na ye na avion tant ba mati ba message ba te comme okota ba comme benga nzo na kuna mamu azo pelisa et moi na bomoni koto regret ya mamu ezali yango koto bomoni regret ya mamu koto evandi yango mamu alobi soki na yebaka. Donc on ne peut pas aussi condamner mamu parce que mamu bah même c'est que lui n'attend ici là tout tout bon nous avons même chose comme on live yo bandi ko tiens Linda donc na quatre avion Michou abengié oui bon c'est le live day monter mes petits après savoir comment on a 10 appels manqués à Michou bon c'est le live day na comprendre té monter mes petits mais bon ma tante ma mati bon que ba avion la connexion internet té a comme des colons kakobenga bon bani il va tu vois le il y a suspense koko makomi na bien likambo ngani meya na solo li na matalana kaka na matalana par exemple so mutaki obeta mo zo beta ndenge zalaki na odute te boyebi ute malingi wa maman matalana Linda amoni maman abengi maman Michou oh Michou makambo maman zo loba nizo makambo na to solo laki ngana yebite peut-être bakaki mutu Michou atia monoko makasi ya wana cause Linda a bloqué la Michou wana cause Linda a bloqué la Michou donc à partir de Linda yango wana Michou pour la nini toko benga yo on me mis problème peut-être la façon de faire des choses ou batu ba yamba ki yo na SB tant beaucoup tani bon ça ni phase Pauline dana Michou na na ba beba na kama kasi muta chesa ba ona seba yo kana Linda peut-être déjà bateau yo ba yamba ki yo na SB tant on a système na yo ebi ko ka c'est bien mais il faut pas bon yo so pesa bateau ba ça le longo sale boulot. Même ceux qui ont été en totindi bango, il faut dire ah non, wana bande kolanga. Mutu mususu yo kabende na mampala wana, yo te mutu yebisi asale lo boye. Mais na mampala o yo so kabele, a comment luka asala de trop pas sepelisa yo alors que ba rendre yo mauvais service. Au moins ba pire ser na yo, ozwa bandage o ya SB, ba ida ki yote. Donc, la vie préférée, moutou, ma bé, na biso to ko makato yeba, ni to bichaka ba vedette na ba star ngo. To na koyoka oli, o matoyi na biso za na posa koyoka. Préféré oza na moutou, awo yebi so ko sali ma bé. O beto na boko tiki ba ko caresser na sauce à poil. Parce que si aujourd'hui on peut dire Linda Longwe tu vas me donner des cas qui awa Linda fingama preuve et salate preuve année ba finga Linda koleka mi da camarade na mamumuluba mais batwana bango mi bale ba recruter na acte na bango na réseau mi da recruter comme très bien avant les hommes maman recruter yango wana okomona na dossier ya Naomi mamu azaka mupanzi ya Naomi. Parce que maman Zabilo, mais c'est une femme intelligente. Maman déjà comprenait qu'un erreur, Azamoto. Maman Loba a besoin de Michou 2 fois. Maintenant, Karim monte dans la bazaka pour Sorola. Michou comme la pire du roi Silla. Donc, maman, c'est sûr, elle avait déjà compris quelque chose. Mais avant d'aller silence. Quand où makamba Naomi bandi koya ya wana mamwazo ka par ya Naomi parce que aboya qui même chose et se répète l'histoire se répéter parce que ceux qui Linda longwaka parce que Linda saka ba pire certi
Linda Zaka, na ba journaliste ya yete. O ba journaliste mo ya baba. Po ba Zaka na côté à l'époque. Que ba journaliste mo boto page mo Zaka page à ligne des ya linate. O page mo boto ka Alicia Smith chaka gativité ba Zaka na ngote ka. En fait, et c'est loko yo. Et alors que mo o koli bongote. Et yé brisque. Je me fais comprendre. Est-ce que je me fais comprendre? Linda, azaki na ekimelote. Azaki na muto défendre été. Azaki na muto ça les live té. Azaki na muto côté l'été. Parce que Michou ayaki azo kaba. Ba toi na pe bazalaka na bango. Depuis kala. Bazalaka na comportement wana té. Devant bongo, soko za na maîtrise té. Okoko lembu la muto makolo. Michou peut-être akabela bango na bonne foi. Michou ko akabela bango na bonne foi. Mais bango moko sikoyo ba comment on doit passer là plus. Lui a na muto côté la ligne té. Bitu wolo. Tali kanga na fo li boso nga yaki boso to cha. D'accord. Ngala ngina loba wenene ya moi je vais être dans la date au lobby dès le départ tout sur la loko la batouin. Non sur la ti awa en tant que SB et tout. Nga mikolo nyonso j'espère on remarquer même makambo na loba ali souté. Tu vois parce que ngai faut na za clair. Au lobby loko moko awa bourike. Mutu misusu so comme na niveau moko boy alingo yoka kalito ine lingo yoka ka oba loba na ye. Ya kitoko po na ye. Conseil. Moi, quand je suis avec une personne, je suis vrai. Si on paye son conseil, non, le qui vous est là, oyo, et ça m'a bé. Et que yo préféré, bah, flatteur, que je sais ce que je vaux. Non, mon aki, nga makamo, non, le na valeur, té, ozo préféré na yo, koyo, kata, moussou, bateau, yo, baba, ko flatter, yo, o, ba, flataka, yo, nga, na, tiko, na niveau, na yo, tout, tika, la bien, tu vois. Donc, na sens wana ndi omona ngai ba makambo belika lekana na loba po na zana nga bien na mams po e bimate ki na za mutu moko ingrate so pe ndenge ni ndeba yo fingira awa na chikala na ba film na YouTube po na linga mams na ngai na chikala kuna makambo na yo loba te mais na ole kaleka na YouTube na TikTok awa to scrollaka on scroll makambo pe zo lekana pe to yebi yango qu'est-ce qui se passe ezo sala biso pe passi moko pe to za na besoin to bima. Tu vois, tu as besoin de bima, parce que tu vois vraiment d'où le mal vient. Mais tu vois quand parce qu'il faut moi protéger famille. On a scrollé, na moni ba biloko ya Linda. So na biki na moni on te na considère tangi en nyonso o Linda komi. Makambo nene azoloba awa bato bozo komana seke Linda pesi matière, teza pe makamba komi na page na ye. So boki na page na ye bomona ki komi yango aotanga na ba kombo. Atangi na kombo ya Naomi Lokwa, atangi na kombo ya Sila, bengi bien mama Sila. Moi quand j'ai lu ça, j'ai vu beaucoup de regrets. Tu vois, au moins mutu akoko qui des places. Mais place azala qui so ki zanda kwa mama no pas Sila, ezaki ndaku na ye. Mais place ake, eza pas batu. Mais biloko to la ki sara batu na biloko to vivaka. Moi je pense que Linda elle n'est pas encore guérie dans ma campo et les cana. Elle n'est pas du tout guérie. Vous voyez pourquoi elle a guéri t'es nénéa? Elle a guéri t'es. Problème à Michou et à Linda. Et sa maman n'a été. Et sa Michou les sauté. Et sa maman n'a été. Problème il y a Linda et sa Sila. Pourquoi maman ne m'a pas cru? Pourquoi maman zimela kinga été? Pas sinaye. Au moins les lois au cause là. Mutu o yonaye. Bozala bien tata finger et soyote. Mais trahison y approche na yo. Ndeko soyo. Moi, je pense que problème naïe, nana kati ba, oh bah, on a ma bébé, je suis pas là-bas. Problème, il y a Linda, Lelo, awa, moi, quand j'ai lu, à moins que moi, Michou me donne sa version des faits, parce que la version, Toyoka version, moi, quand qui est Linda Figaki, Toyoka ba, aux autres, pour moi, peine, qui émission à Mamou. Toyoka pende mi dapé à Loba, awa. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Biso to banda SB Kala. Ce qui est là, qui est na okufa, il faut bon lobé la yango. Il faut bon lobé la yango. Lelo, awa, il a pas. Voilà. Moi, je pense que moi, regret na ye, ça n'a pas tout Michouté. Elle s'en fout de Michou. Pour Michou, ayaki koya. Regret na ye, zali. Ah, mama vanda nangai. Mama yebi ngai. Mama yebi ndenga na zaraka. Mama yebi comportement na ngai. Mama yebi ngai ndenga na zaraka. Mais pourquoi maman akoko chika ngai pour ayoki bi yoka yoka? Pourquoi maman koki ko abandonner ngai pour ayoki bi yoka yoka? C'est une fille qui n'est pas encore guérie. Elle a guérité.
Elle était chez elle. Là-bas, quand ta chambre, il y a si la nenga lingi, au fond de la chambre, nenga lingi, au PC, babilo, mo, ki na ngokuna, o, mutoza, ki na ngote. Je ne pense pas qu'elle va faire la même chose. Place à Zali, on a toujours dans moi limite. Faut ban à Batakuta, qu'on a vanyé, Bazali. Grande actrice, la joue à capé bien. Moi, je pense qu'il y a ça. Alors, pour Nangaï, SB, si la bissa lui moko, on a l'obélato, ceux qui banani, pour nénéa, bêtise et commis et belé. Moi, je n'ouvre plus ma bouche parce que, oyoka lelo boye, bakamba mi bali, lobi kuna, makamba ba guerre d'esprit, si ma lobi okuna, makamba boye, beaucoup ça ma guerre d'esprit nabino, mais faut ebata marabino la kachi. Mais il faut toye ba source, il y a la guerre d'esprit wane zanan. Tozong en genèse. Source, il y a la guerre d'esprit wana. C'est qui? Qu'est-ce qui cause tout ça là? Pour que makamo eke narabwe. Pourquoi ba na SB ka makam na ba bimaka? Pourquoi ma compétition na bango? Pourquoi ma guerre d'esprit na ba bimaka na ba réseaux sociaux? Pourquoi? Et puis si la paix, pour moi, aux mama. Je pense que, au bout d'un moment, il faut bon quand même de mettre quand même un peu de lumière dans l'histoire wana. On a son azar linda, hein. Et là on a la CP dans la linda parce que aujourd'hui moi je vais être clair. Et là on a la CP dans la linda tant qu'on commence à babisala salanaï. Sinon au début, bah te belé et ça va nachou, bah là il faut défendre et bah là qu'on le batte. Bon finga été. Et ça bon, je pense qu'elle a peut-être craqué au finga les kaki a craqué à ça tout temps fois craquer qui paie. Il est par contre ça on en co. Et tout ça. Na lobite que Michou mouta songi. Na lobite que Linda moutoisa bien. Mais histoire, oyo, et là quand même histoire, moko. Il faut quand même si là. Na bien, awa, tout ça, la casquette, la biso. Ana, parce que même pas na bangote, pas la Michou. Na avenir, même Linda, même Michou, même si là. Et Théa. Ngai personnellement, Nénéa. Moi, je suis quelqu'un, je reste au milieu du village. Dans le côté de la Moutouté. Sauf qu'au côté de la Moutouté, c'est dans le côté de la Michou, mais dans le côté de l'été, à droite. Pour Nanga, Linda, à quoi t'as a raison, na histoire, voilà. Peut-être qu'elle a raison. Pour rappeler dans la solina Michouté. Version, on a tangi en haut, et ça, version, on a tangi à Linda. Et ça, il n'a quand même pas si pour na Moutou. Linda, pas d'ara, pas place, na biso, tu vas pas Linda. Et ça, il n'a quand même pas si en tant que personne. Maintenant, on a solina Michouté, pour na zouapé version, il y a Michou. Parce que dans une histoire, il y a toujours deux versions. Mais Linda a quand même beaucoup gardé le silence. Si aujourd'hui, elle parle, Azo cite na bakomo. Le problème, c'est qu'elle cite les noms. Donc, je ne pense pas que Azo cause ça. Pour y briller, il faut exactement qu'on dépend de la, tu vois, il va dire, on a dit pour y la briller. Donc, pour elle, peut-être, elle se dit, à quelle heure la volonté était? À quelle heure, parce que, pour qu'on va ligne, donc tu lis, tu tombes dans Déborah, elle est partie. Mais Linda Kendate, Néné, Linda Kendate, Linda, la China bonne de touche, il y a infini. Linda Kendate, Linda va causer là, parce que la histoire n'est toujours là, la population de l'histoire. Linda n'était pas partie. A Banda qui causait là, va bengaye, n'est-ce pas? Elle attendait qu'on l'appelle. Ba chikala ko bengaye été. Il y a un camarade na Michou, bazo solo là, qui faut te bêta, même à ta bana maman moko, ngana maman leki nangaye, pour toi âge moko, to bana va anda kuna maman. Toro lingi la maman biso ba boule et moi to lo ba moi si yo muta lamba awazati lokola ya to sa biso boto bete mo ba boule et tout bon ba makamuna bango si qu'on a yébité la question pour moi reste est-ce que Linda beta ki histoire na mutu mususu est-ce que beta ki histoire na mutu mususu te so ki Linda zo reconnaître que makamwa na sola ki angoka na Michou na obenga Michou na otuna ye parce que mam spending za bongo lelo abwe ngana lo ba bongo ba kuku parce que lelo abwe na kacha SB désordre coach désordre eza na kasi lelo ay komi Naël lobi kune ko izaki nani o Naomi lelo ay komi Naël il faut ba kata hémorragie oyo makambo o eze uta wapi ezolongo wapi il faut ba kata ngo même si faut kata ngo soit bana wana nyonso même sa benga na bango ba kena ko pema o moni chali soki pona nga bango nyonso bata désordre wana nyonso o ba yaka ko sala soki ndeni même sa benga na bango nyonso parce que il faut to yeba likambo o eze uta wapi SB eza maison de production bon ba guerre d'esprit na bino boye ba ko gérer yango ba ninga pe place bazara ba guerre d'esprit mais ngai problème na minito ezali il faut histoire Linda soki ko se rabaisser ta peut-être na éviter ko blesser maman na bino pona monia tu exact guérité tu as besoin de parler avec Sila so resengaka permission et pas belle vie pour tirer likambo oyo clair ba confronter bino yo attendeni on loba na maman na yo po mutima no efungwama o expliquer yo oza mwana ozaki na ndako maman na yo mabeka kanga na loba yango amabe na yo parce que okomaki ko boka ba jeton ebele ba jeton eleka ebele okomaki trop ko fin ko kota ba délire mo be ya mabe ça il faut se le dire mais moi je pense qu'on va quitter la dépression tant tout kanda na éviter mais si tu vas te rabaisser
naloba kopeka elle est pardon tali loba on a le batté le quoi SB on le batté donc na eloko oyo eza lakisa ke soki totiki tokoka omona mpe SB tika kali solo tozalaka na SB. Oui, on parle chaque jour que SB c'est si là. Oui, SB c'est si là. Mais bateau va accompagner à mutu. Basa la paix musala makasi. Ce qui bango bazo ko comprendre que bazo bimisa. Bon moni biso ba maman et to pesa exemple ba maman boti biso. Moni soki maman zo ko encaisser ming ba be ya bana ma be ya bana ko mala maman moko alembaka. A koma épuisé, a koma na maman mo a oye ba soutenir l'audience parce que bozo tala te que aza mukolo, aza na santé, mams azo kene déjà. Akola la mukili kola la muka internet li kampe komeni parce que maman pas na baba te la ke surtout maman o azo boko la bino yemoko to ça ba groupe moi mutu nyo so abia tali posta linda te akosi ngaso la bina zonga sima SB salama ya moko te mam stanga bani mama SB ale na kosa bato balinda bagati balaki bato balelo ba pilier ya mams o ba pese be fort pour le lobiso to ko mo linda role boy na linga linda oui ce qui li kambe komi na famille na problème na nga na minute o eza. Moi, j'ai besoin de mams. Pour moi, il y a une quatre hémorragies. Oh, et mams, il y a mon soutien. Pourquoi? On peut beau parler. Groupe, on a vu que Bafino se posait au côté de la SB, au côté de la Ida Kindumba. Tout le monde a formé. Là, qu'il y a SB, pour na yebana. Là, qu'il y a SB, pour na koma. Là, on parle de Nayel. Oui, bah, il y a une idée. Aujourd'hui, on parle de Nayel. Tout ko yeba mambali ya Naomi oyo utoleka ebi ke Naomi so yaki esprit te Naomi so yaki na morale te Naomi ngalonga parce que Naomi azaki Naomi abati maboki moi yana me make bongwana azana azaba camarade ba yana ete lenda omoni lenda azaki na mental parce que ba fan moi aussi so na ba bato ba bisa SB eza ba page o ba bimi moni lo koso mbongo oyo omoni mbongo c'est loko mabe ngana ko loba ba page comme belé mutu nyoso comme ocha photo mams alobela mams na yide na solo na Michou na solo na Naomi na solo na Intela Kabela ngambongo nde bazawana lelo eza ba page omoni Charlie loko lobi loko très capital lobi loko mo ba page belé et comme ba Charlie ni ba solo na Michou oui pourquoi ngai na Charlie oyebi siko pourquoi ngana kata ko lobela Michou eza pona ngai siko se mélanger te ngana Michou na privé. Mais na ba page na boya, na TikTok na boya, na loba na sala ngoli soute. Oui. Voilà. Mon fait que ba oluka intérêt. Ba ba te na intérêt ba oluka wana bozo ko détruire eloko mutu asali yango banda ba nebele, asali abundi po SBT le mabongo, bino ba page moko bobo vanda na banda kwa msu bana ba poto msu banani, boza su bovandi bovandi otie photo a Michou, bovandi ba otie photo a Naomi, bozo luka rando mo na Kachapana. En plus, vous allez oui, pour moi, si la 9 fois télé, ce qui même sa télémité, montre que parce que même ça da montre oh adobo ko la bandumba te na kati ya nina e lelo bana nyo so comme ene ke na pas si le quoi si la zana mibali mo na coin so bino bo pesi mutu mo zo na idée théâtre te mutu mo ko sala théâtre te aujourd'hui to za likamba na yel na Michou mais quand les mêmes Michou za likamba to ko longo bana to za bana mo mi satu bazana nike bana na bazo pusana to kuma na mabana wana oui na ndaku nyo so ta ke boza bana basi mibali ba ya kaka ça dépend éducation mutu so mutu da bana bango bota mandumba ebi ko beta baninga mosinzo ya nene ya ako changer te parce que na groupe théâtre. Mais si on va na musala ba oketo ke na SB ko jouer to koma to za bakama to ma famille te mutu yeba vie na ngate mutu obeto mosinzo za te po ani to liko mi balingi matala na fo frère di bana biso ali matala na bana so balingi ba briller bana so balingi biso to zala mais ba na makambo ba osala bazo détruire maman na bango bazo détruire mams bazo détruire mutu o apesa bango chance ya kozala pas de bazawana ba bisika ba na ko jouer to yeba ka bango te to yebi te so ba bimela wa mutu asala bango bazala eza sila mais bana na baza bana mabe. Parce que bango batana idée bolo ne si je peux dire bango soza idée batu soba longo na SB batika so qui est yomi tout ngalo ke na tout droit so eza Naomi so eza Michou so eza Nayel bozo we la sila la mutu moko bino nyo sozo bunda batu balongo batika bino SB okoko jouer yo moko oko pesa meilleur na yo papa Joana oh ba papa surtout papa bazo télé mais bazo finga Michou pona Nayel oyeba Nayel te eza ko zanga ndezo sa bango na pauvreté. Bana Jali donc non la maman de Chad. Allô? Oui. Bonjour Néné, Charlie, bonjour ma batunyo so hein. Baba ku boze belé. Oui aya. Baba ku boze belé boya ma benga ku tata bolobi je m'en fous parce que hier on avait qui a nini live
Chali en privé, na moni ba message tina numéro na WhatsApp, na ga mona mabe na linga Michou te bon. Et puis tout ce qui Michou ka bela déjà 1 million, je sais même pas. Bon lingi ba tu ba vérité te kek. Au moni affaire eza hein. Michou, il faut changer côté na ye comportement na ye. Il faut gérer ba fan na ye. Wana non liboso. Kek net autant bola ba mutu na na chance na ye. Europe la lelo, mais lobi ba ninga musu ba peli. Exactement que le rôle de Moutopela qui Michou, quand Michou faut bandopela, baninga musu ba mona na te. Non. Wana le rani rosa ma bongote. Baninga wana ba ki musala. Mututu ayaka na projet ke na bima na vina zwa. Vina bango e simba. Siko baninga na bakomi kozwa. E komi kende baninga na bazozwa, ba olanda Michou. Bakomi bakoti banganga, pona Michou. Balingi basomba mituka pona Michou. Siko yo na kati ya SB, à part Michou. Mutu ana droit ko zana mutuka zate. Mutu ana droit ko lata bien azate. Oye bien kek, nga na lo belo mo awa, na lo ba na l'autre le en privé pas mutu, ça fait trop mal. Le long na mi a perdre ba contrat na ye à cause de ba bêtise oyo. Et là batu ba futa bango ba mbongo ba faire la norme émission. Le long mona batu se retrouver sans contrat. Baza. Pour ne pas citer ba combat bateau. Tout ça pourquoi? Parce que bazo ba mutu moko azawana azo yinisa bango ba ninga nyonso. Ke yeka ka mutu aza mutu malamu ba ninga wana nyonso ba batu mabe. Non. Bongo te. SB c'est si là. Yende aza train, mutu ya train c'est si là. Oyo amoni alingi ba ninga ba évoluer te kaka ye évoluer mama nzele eza polele. Si mana yo nzela akende sa l'équipe na yo sa la team na yo. C'est tout. Pour baninga wana il faut ba évoluer, il faut ba épanouir nene ya. Il faut ba épanouir. Et na SB comme on la boye, on la da Michou. On fait la suite qui veut. Naomi a son maramutuka. Et ça biloko a vivre qui? Naomi a comme la da Michou. Naomi a comme les Ibiennes. Naomi a comme boye. Naomi a comme boye. Atabino moko maman. Et ça penini. Michou est spécial qu'on les tous les filles bana kata dia ya SB. Ba jiri ba fan na bango. Surtout on obeta cette ming na ba ya TikTok. Bato bozara ba fan. TikTok est petit monopole, il y a rien à faire, les bons films à battre. Ma page TikTok, vous allez payer, na lobby, néné, à la ma bête, tous à la très objectif. Hein, la maman, tous à la objectif, na maman Tonoba. Néné a relaté histoire très bien. Néné a relaté histoire très bien. Oublie beaucoup plus que ça là, oyo. Michou Bueno, Néné a relaté histoire na bien. S'il te plaît, Yoka, comment on Yoka, ma chérie, Yoka. Au moins, Néné a lobby très bien. Moi, je veux pas aller à gauche ou à droite. Je n'ai pas encore la version de Michou. Mais ce qui est sûr, Linda a gardé silence pendant longtemps. Aujourd'hui, a décidé à faire sa biso quand même d'explication. La explication, oyo Linda a fait si biso. La explication à Linda. Ngai, et ça n'a pas si. Oui. Parce que pourquoi? Parce que la situation est là pour peut-être Michou peut-être la page TikTok. Nous avons mauvais service. Parce que ce qui est sur la Linda. Mais Naomi, tu m'as comment le pas moi c'est l'autre commune à Naël. Voilà. La page. Sur la nage. Sur la carte. Yamianto. Yoka, bozo yoka te, Lili Love, boyoka nanu, yoka batna se va comprendre ngate hein. Je vais me répéter. La maman nous allons attendre nous lumière moko na batwa ouais. J'ai dit ceci parce que dans mon iloko là to qui est gauche droite. Nga personnellement je pense na tangi oyo Linda a commis. Nge salinga pasi na like ku post moko ya Linda. Na like ku post moko ya Linda parce que ça m'a fait mal. Et na moni et ça n'a pas. Moi je me suis dit moi na oyo ça fait quand même des années parce qu'il ki awa mais version oyo atika ko bimisa biso yango te lelo on soka décidé à bimisa yango peut-être a eu courage wana ndenge mamu aye ko dévoiler ba makambu moko boye pour ceux qui bolanda ki émission ya mamu soko za mutu moko mutu no esalaka tu vas toujours réfléchir voilà ya mamu tika na silisa ma chérie et na yoki mamu et faire réfléchir nga je me suis dit peut-être qu'on s'est trompé parce que toza batu okoko linga moto mais soki mutu wana sali erreur et linga le bateke pour la linga Michou soki Michou a tort na relobela Michou te
Na relobé a toujours Michou. Bon tu as micro, na makanga micro, ça place ma kele, dianga na si ça na yo lo bana yo. Donc, pour nangai, c'est vrai que na yo ki banda ba histoire o e banda. Banda histoire oyo e banda. Na côté la Michou te bois lokuta makasi. Banda histoire o e banda, na nous linda à s'exprimer boete même na émission. Après ça biso ba détail oyote. Na émission alobaka kenga ba tikanga na vanda, yango na kenda na vanda pe kaboro. Après ça biso jamais ba détail. Lelo ba détail eye. Et ça ba détail moko, il faut mams. Aluka landelango. Qu'on le veuille ou pas, linda zaki quand même élément moko ya makasi na SB. Tout obito loba ato loba ma bedon baba kuku bo pesa nga kanate. Parce que loba to mata to kita. Yanto, pardon. Kek, nakati ote yanto, kolanda ba commentaire te po beta sur ma baku. To ça l'analyse auto ça les batu batangi. Yanto. Olobi bien otangi poste en ligne de sali opasi, n'est-ce pas? Oui. Oui, voilà. Et ça li opasi, on va choquer. Comment on a peut-être en ligne de vivre à bilo kwa ya komi. Yanto, le sujet qui est dans la ligne de l'ongwa pour nana, n'est-ce pas que pour na Michou? Oui, Kenabo. Voilà. Yanto, on a la question moko. Non, tout n'a pas tout barolandawa. Charlie Azawa. Yanto, basi basé béné na SB. Pourquoi c'est toujours Michou? Il faut avoir un problème. Il y a tous les filles à SB. Yango de na que Solana ina privé. Na tout na. Voilà, merci. Que Solana peut son réponse. Pongani ya ba batu ba na moni ba ko benginga. Biso ça là, émission selon Michou, c'est la réponse à Michou. Voilà. Oui. C'est là Anto. Même moi, même si tu soignes qui n'a dans tumbolo, comme on te fait explication, on va dire que n'a bandé ko fina Anto. Non. OK? Je vais t'avoir fait général. Parce que dans les acquis Linda, batbatia qui kate. Quand comme Michou batbatia qui kate. Au moins que na Congo kate, on a déjà Michou et tout. Donc on a regardé Michou, la bandée là on a ça le lobby. Na mi moni que il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que il y a des morales et les gars on peut boyer battre. Il y a Linda, et c'est là qui est Linda. Il y a Naomi, Naomi a fini. Il y a Naël de Batma, il y a par contre Naël, Azana Nkenge pour Naël de Batma côté. Naël. Oui, mais là, ça va faire un gengement naturel. Ça va faire un bateau. Naturellement. C'est quelque chose. Parce que, ah, nous sommes aux qui fort, tous là, tout là, ou bon, tout la Michou. Alors, ceux qui attachent les abonnés. Il y a un bien cake. Nabi boya nene, nabi boye. Et à coup de tout na Michou te. Au moins, il y a Michou à l'obité, même bateau dans biso baba zo bate. Cake. Bateau tout bazo comprendre. Pourquoi c'est toujours Michou? Il fallait que tu aies un sous Anaël a vu problème dans Naomi. Toi qui attends Awa a vu problème dans Anaël. Awa a vu problème dans Naomi. Mais pourquoi c'est toujours Michou Niaza au centre? Il y a un problème dans Baninga. Quelque part, Michou n'a pas Naël. Il faut revoir comportement Naël. Ça c'est vrai. Il faut revoir comportement Naël. Pour écouter que vous allez yote maman. Oui bien, ils allaient lengi bas sito na maramba bien. Le kuta ma bête. Mais bas sito na buso batna ma bête. Pourquoi c'est toujours Michou? Michou va sonner Naomi. Michou va sonner Anaël. Michou va. Attends, on a dans le bana moi non nani. Comment y a nani? Comment on a qui m'a non mi kona Michou. On a alzap na SBS ikawana. Bon on a Mario ana. Acacia. Oui, voilà Acacia. Nazo bendo bato ibo ka télé parti oyo. Acacia. Yo il faut vendre na Michou tina suka bomo inabino. Okoka bona na Michou te. Mais pour nous bon Acacia Sali. Attendez le roté, faut que tu aies avant d'aller Michou parce que de moi sur Michou a bima mutu mabe. Parce que le roi a tourné ma pèse mabe zo utate, nani azama be nani azama lamu. Avant d'aller Michou la mama pour ngai na makambo oyo nani ngwa ko sala akoko vanisa makambo oyo nyonso isila eza mamsi moko. C'est SBM moko. SBM moko. Si la yemoko parce que lelo abo ceux qui makambo alinde comme na niveau oyo koma. Pour mamsi pas jouer qui rôle na ki mama ta. En tant que maman, oui, on a un commentaire qui va comprendre. Ceux qui est on a un commentaire. On a un commentaire. On a un commentaire. Na lobi boye ceux qui SBM encore. Ceux qui est encore ça la ka jouer ka rôle na ya ki mama. Mais makambo e komata. Parce que yo za mama na kati ndaku. Moi na moka lo lobelo likambo. Yo ka lupe ma chérie na tikeli autant. Moi na moka lo lobelo likambo. En fait, tu ngana si c'est idée na pardon le va si te. Yanto. Nene ya. Biso dans le monde de musique, avant tout le monde de théâtre au Yebi. Ils sont raison les canaux SB, n'est-ce pas qu'ils ont wengé? Oh, maman, mamie Oloba. Héritier nana di bon soin, nana ferré. Où raté ma kota sani? C'est là.
yoka eza wenge na wenge a cédé le mususu ya wana ngonto azolo ba mams azwa ki rôle na yete parce que ouais ka ba mise ba sa bon alembi yo azu petit mo ba ko fula ye yo aboma yo moto eza eloko yango na ngonto azoni ke mams azwa ki rôle na yete parce que ya wana lobi ya nene allez comprendre on peut pas tout dire ici eza wenge allez comprendre eza kende clair, tout va clair. Quelque part, Michou peut être victime, surtout que tu clair. Surtout que tu es wenge, Michou peut être victime de ça. Ou si la lemba qui linda, abimisi Michou pour sacrifier linda pour la Michou. Parce que tu es dans la wenge, la musique est dans mon cas. Voilà, c'est que non, on a bon et bien bon. Moi, on a besoin de métier, à manger faire, qui fait vraiment au ancien. Moi, on a manqué ma présence, le méloté. Bah, Michel va le voir bon. Bah, Michel va le voir bon. Pour ça, tu es dans le wenge. Pour autant que Michou, elle est innocente. Et on a la tête, on va dire, Michou, dans la vie, prochainement, quand il y a un escalier, bah, qu'on utilise, il y a un ça la mouninga Moussou sur ma bé. Parce que même de là, on va ça la qui, on va ça la ligne dans ma bé, il y a un de l'eau, il y a civil. Parce que l'homme Michou, a civil par rapport au Linda, à civil ça quand. Pourtant, il y a Naomi. Bah, tout le monde se dit pour Michou. Mais la tour, il y a Naël. Michou, quand il y a civil, au Linda, civil ça quand. Il y a la ville. Kek, Michou, Kek, tu vois, pendant que tu as ok, nini, ok à côté. Kek, est-ce que n'est pas fin à Naël? Ton la tour, l'andabi, son nion, son n'est pas fin à Naël, Kek au monde. Nanyo a télé, la lèvre, il a fini Michou, n'est pas fin à Naël. En tout cas, la live est pas Naël. Oh, c'est une totalité, la live est finie Naël. Oui, détaillé, Naël, la salité. Nenga yaka. Ah, maman, Nénéa. Jusqu'à là, il y a mon côté d'Angambo. Nénéa. Il y a mon côté d'Angambo, Naël. Oh, il y a télémi. A fini Michou. Oh, il y a besoin de déplorer Zanini, que pas un Michou. C'est que moi, j'ai remarqué, Michou a un hypocrite. A vivre dans l'hypocrisie. Et c'est là, ma belle. Oh, il faut l'ongo là. Bah, vivre en hypocrisie, il faut à la yé. Et le comportement, il y a Robibi Sabaninga qui baninga bazama be. Yo zana mbongo peut-être yo futa batu, baninga zana mbongo futa batute. Ndeti nga na lobaki yango. So muta yo finga so anaye, non le bango na live no awa Dieu m'attend parler non na sala ali sous émission té. En tout cas dans zone sa chaîne ka pona moi nana. Ma yebi zero bana kala osenga yo nini ya. User ah bana kala osenga yo bana to bana ki. User ceux qui user. Comment on commence à user. Beaucoup m'a appelé à combat la maman, tu t'as s'il te plaît, Antoya Souka. Anaël Nanga Mounaye jusque là, attends mon tout mon côté à Findi Michou. Tout ça, Marambo et Zobana, surtout, on a bête la fête, n'a pas yaya Mikolo ou la TikTok, oyo. Soit disant, bah, fan, ouais, qu'on décrit, pour ça, il y a division. Surtout les Kamoué, bah, n'est pas à moi, faire le baquet, Naomi à Boudarabatou. Place, bah, problème, ma classe, il est banda. Ça fait trop mal à tout le monde, à Bana, on a pas si la mission, on a contrat, on a publicité. Mais le Bana, on s'est retrouvé sans contrat.